Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autrement dit, les Kenadone Kanduno Tetela Kema Fumbe en direct de la Suède. Nasali kuku na babone nyoso ya Dikina TV, tozo bakisa makaka, la championne Katina Masolo ya Jonas, autrement je dis, mobile ya Kovo, mobile ya Kima dépense ya kokeni na salon de temps en temps. Approna na enzela ya Kovo Mkokoli Kovo Libengele. Là je vois le sponsor officiel ya Dikina TV vie Benzula 4x4 Mutuka Talo la force tranquille ya yo yangoana et je vois 6 fois maman ya yo yangoana mama sociale nana ya yo ta tombola mosapi ya yo yangoana pe ba boni nyonso ya sikana ya kala vraiment merci pour la confiance et puis tant la bino bozaka pona kolanda la championne na kati ya masolo ya Jonas lisolo na ye na ngo batoto ya Congo toyo kalisolo e batoto ya Congo toyo kalisolo vraiment esali mawa pe pasi likolo ya mobali oyo bana kotia vie ya moninga na mwasi na pasi ndeke mwasi abengi apesi lisolo aza kana bamboka oyo fio apesi lisolo aza parmi bambo afani na parmi bamboka oyo ya Scandinavie alobi mama na nga tala likambo ekutaki kokomela ngai nga nayaki na mboka oyo ya Scandinavie topesa kombo ya mwana mwasi topesa kombo ya Bijou alobi ngai nayaki na mboka ya Scandinavie. Pourquoi? Parce que grand frère na ngai yebanaka na mutu moko boye mutu ananda yamba ngai na ndako ntango nakomaki na ndako mwana mobali wana nakokuta garçon wana tonton wana azalaki na ye na mwasi te aote kodivorce na mwasi na ye ngai na ye atanke mwasi nafandi ye nde mutu apreparanga mpona kende kobwaka nzoto leta nafandaka wana bolingo mpe bandaki kokola ekoma mpe kokola tia ye kosala kende ya kobima na tonton wana tango tala nga okende kobwaka nzoto ekoki okende kobwaka ngunda nakei natikaki mwa babiloko na ngai nécessaire oyo ezalaki mukanda na baneti passeport atikaki yango epai ya mwana mobali wana wazalaki connaissance ya yana ya mobali ake na ye kobwaka ngunda ntango ake na ye kobwaka ngunda esali nini apesi pe bapesi pardon esika akendaki na ye aprefere kotikala na esika oyo bapesaki ye ke azonga epai ya nani epai ya tonton wana wazalaki connaissance ya yaya na ye Bijou alobi nafandi pe azelaka nanga makambo ndenge ezalaka kaka nzamba ye kosala ngai ngolu nakota na ye pe na mobali ntango nakuta na mobali lokola nde koyeba te ekozala ndenge nini nazalaki nanga pe na baengagement te kuna na Kinshasa ya mboka na mosusu esika tobutaki na bike te natya motu awa mwana mobali wana abali ngai ntango abali ngai lokola ye azalaki na nationalité makambo nanga mikanda ekendaki mbangu ekosala peke nasali nini nazwi nationalité tofandaka na bosana na ngai la championne na bosana na ngai nzoka ex ya tonton oyo ayambaka ye bazongana na mobali na ye aya pe na ndako ndenge ezalaka kaka ngai na bino toyebi te itili ke aya kobanda bachantage ke yo bima na mobali na ngai nakolakisa yo abi mama premièrement nayebi yo te soki ngai na bimaka na mobali na yo ezalaki parce que tango nakomaki na ndako na ye nayaki kokuta mwasi te nga mpe nazalaki na ngai célibataire yango nasali nini nalingaki me lelo nde toosola boye naza na mobali na ngai naboti bana mibale donc ngai na mobali na soko tuni ye esila ntango ka nalongolaki makolo na ville wana ke atiki ngai ntango batransferaki ngai isi abandai koya me naye koyebisiki na bike te ngai nalingi na ngai relation moko ya sérieux yango tosikanaki na mobali na yo eza nga te mutu nayaki kokabola na mobali na yo ngata una yaki na yako kuta ya zalaki na mwasi te vraiment mama alimbisanga mais mwana mwasi wana esali nini atika kite na nzela Facebook kofinga na nzela ba WhatsApp kofinga na ndenge nini akoye koleka na nzela camarade na ye po akomela ye la msusu nini moko mabe na mire na ye bino bato bosala kango oza ami na fille moko benta mutu moko na WhatsApp ou benta na Facebook o permettre mutatinda vidéo ou benta tinda audio moko ya malamu te pourquoi parce que boza bami vraiment ezali lokwa kosala te soki mabe ezali mutu nyonso ifo yebaka na kosala ko bomaka moto ce n'est pas bien yo sala wana pona kopelisaka te soko moni mabe esika moto linge pela yo benda koni elobi na bakina benda koni tiaka na se eza te ezalaka wana yo pupolaka kaka yo salaka nini esika moto ezopelotie essence non abi mwana mwasi na banda bachantage
abanda ba chantage d'avance na koyebisa mobali no ke obimaka na mobali na ngai ka ndenga lobaka na aloka numéro ya mobali na ngai ayebisa ye. Mais gloire à Jésus, pourquoi? Parce que na betela ili solo kete na mboka oyo na bimaka na tonton moko boye ta on a komaka eto donc to solo là heureusement ndefi wana tanga beng mobali père azalaki na ka sage ayoki mama merci pour l'information no na yoki me na kolinga na solo la na mwasi na ngai ye mwasi ya tonton oyo ayambaka ndeko na biso bijou tanga komaka na mboko ya poto olia loba vérité ke mwasi na yo abimaka na mobali na ngai mais omoni tellement motema mabe aza ko benga pona ko loba ke nini mwasi na zo bima na mobali na ngai batoto ya Congo omoni ezalaka air moko ezana makambo susu ngai la champion na ko sala moto na ko sala ngote. Pourquoi? Parce que soki na yoki ke mobali na ngai azobima na mwasi moko ce n'est pas la femme na ko sa charger na mobali na ngai. Pourquoi biso basi to link ko mibomana ko misana mabe juste à cause ka ya mibali ce que zo mona ba rando na ba internet soko landel malamu ezaka à cause ya mibali. Faut arrêter. Vie na biso déjà basi eza compliqué. Vie na biso déjà basi ndenza salango ezana. C'est pas facile d'être une femme. Boye bien ou bien. Mais pourquoi biso na biso basi tozomi bomana, tozomi sala na mabe. Yé mobali. Nga na pesa ka vraiment batoto a Congo boli misangai, bana membre ya Jonas boli misanga pourquoi? Wale zangai selon ngai. Alors 15 jours na hôtel makena ki no kobundisa fi moko pourquoi? Parce que champion motema na nga sali nini akendaki kobundisa, akenda kolinga mwasi wana. Non, ata mwasi nda cheke lito pourquoi? Parce que zalaka mibali. Ote ye monda ndeko welisa. Boyebi balokuta mibali ndenge ezalaka ye moko nda lingaki nga ok tanga lingaki a força ki yote soki ozo respecter relation na biso okoki koboya n'est-ce pas lokolo respecter ki relation na biso te ondima ki cela veut dire ezali vraiment faute na yote ezali faute ya mwasi te eza faute ya yo mobali. Pourquoi? Mwasi akoyeba te relation nini ozana ngo mais tant ya lingwe fo boya parce que mibali ba wanga na koma ote yende mutalinga nga yende mutachenga lito d'accord to boyite mwasi nda tiolito yo ko boya. Yango batoto ya Congo conseil gratuit. Faut pas ko sala kango ko bunisa muninga na mwasi kola mobali. Te yaya. Muto zo bundise sika mabe ya kokota ko sokola yo. Ozwi likamba kokota ko zipika yo. To boyi na biso te mais to meka quand même. Kozana mwa ba charisme wana. OK likambe koi na yeba na ko se ressaisir. Mwana mwasi na komi ko benga mama na biso bijou abengi mobali na ye akosi makambo keno mwasi na yo azobima na mobali na ngai. Mobali pas alaki sage. Alors oui problème te na osona mwasi nanga ayepe ko contacter mwasi na me likam nini oyo fi moka belinga azo yebisanga ke yo bimakana mobali na ye habite monika fiyo na yebisaki wana ye o akoma ko benga ngai azo finga na Facebook yango ba mama ça sert à rien to zala kana ba secret moko inutile soki moi likambo eleki soki vraiment ozana o innocente oyebi likambo te soki ozo vivre na mutu signaler que papa likambo eza boye likambo ezali boye au cas où ozala nini ozala laver parce que ce que bombi mobali ba ah seke mais heureusement bijou a yebisa ki mobali na là je salue base de makambo base na Paris là je vois couple s'estoule donc ya bino yango wana donc zanga mbongo za na bato bino de famille na bino de base na vraiment de gros couple vraiment de la part de la championne na komaki bien tout se passe bien donc retourne à travail voilà un peu donc ya comme ko benga bato ko salir réputation bato ya Congo moi satana aloko na kosana ngelo ko wana te moyen na yo kamte mapasi ezate esuka ka wana te batoto ya Congo likambolo kita grave likambolo kita compliqué likambo ke ya mal hotel ekolo otema kolo oyo lobi batetela motema mabe nzoka ndeko na biso bijou tanga ilekaka na ndako ya mobali na loba tonto ayambaki bakoma kobima na ye azoka babiloko na ye nyonso neti passeport babillet nde yaki kaka lokaso ke nokobwaka nzoto kamata sala nini tika par exemple so akende kobwaka ko nzoto na komwa nzuzi passeport ezolakisa ke kombo na ye luswa kwendo passeport ezolakisa ke kombo na ye omba passeport ezolakisa kombo na ye okita fudu passeport ezolakisa kombo na ye mutonji passeport ezolakisa kombo na ye chibinji passeport ezolakisa donc des identités différentes batoto ya Congo. Moi si à tonton oyo bijou abimaka na itanga yaka na mboka poto azwa enveloppe akomela immigration atia passeport ya moninga ya kala botala degré ya motema mabe likolo ya mobali akopesa kotali malamu yote mutu banda na ye azala na ba ex
ba mama oboma moninga na mwasi likwa mobali okoza caméra ozwi liboso fandi otiekisi obandi kofinga moninga likola mobali ya solo wana tomonaka mpe mibali ape ezali epele mosusu kende babotoli mwasi me bagere yango quand même na charisme mama tozosupporte zemi de 0 à 9 mois oke mpe na hôpital balobi zela ofongami 1 cm zela ti okoma na 10 oza na patience wana pourquoi tozala na patience te soki oyoki kaka intel ndabimaki na mobali na okomisi ennemi intel ndazobima na mobali olingi kuta oboma yaya ata kutu yo die kokawa yango tondimi me akosala moninga mabe mwasi ya tonton wana oyo bijou abimaka na etanga akomaka na mboka ya poto zwa passeport na ye ya kala na elongi boye this is you na makambo nyonso identité kombo ya papa ndenge ezalaka nyonso na kati ya passeport akotisa yango ayebaki mpe kombo ya fille wana oyo abwakelaki asali nini akotisi akomeli immigration juste mpona nini ayebisa bino ke bopesaki moto mokanza na mboka oyo na bafausse information tala vo identité na ye yango wana na passeport oyo akotaki na mboka oyo akotaki na pays ya Schengen na pays ya Europe eto mama atindeli immigration yambaka te eyambi ndeko na biso tozoba bijou sa azwaki nationalité donc mwana poto passeport rouge conseil gratuit wana mama na biso nde moto ayebisanga ngo soki oke esika tanke mwasi kowela na kolinga te zela nano talatala pourquoi parce que oya komela mai ekufela mbwa oya kolinga mobali oyo azali biso na problème na mwasi na apres bazongani zela nano kozala presse te ata ozozwa baza kolinga yo ata ozozwa bademande tu me zela nano banda komaîtrise sika banda komaîtrise nano esika oyebi ke non tonton wana boye ntango okoma esika yo oyebi ka mobali wana vraiment franchement et ça juste ka conseil gratuit c'est apprendre à laisser conseil bazwaka te baboyaka te bayokaka soki tokosalela yango gloire à Jésus mais wana eza eloko mama na nga apesanga comme conseil même na école outi école primaire ok secondaire okokutana na ya mobu oyebi te banda na classe oyeba na ndenge nini oya kozwa baproblème na vie le mosu azalaki mobali ya basi kilikili okoyeba te zwa na temps na yo oyo banda komaîtrise esika okomeli après okolinga na yo mwana mwasi wana babengisa na immigration batoto ya Congo ayebisaka makambo mosusu ekomela bato na vie mama ozoyeba te na fongola mabele na zinga na piqué crise ou bien tenir babengisi na immigration ayebaki pete nini te nasali nini eloko moko te nini te non aya pourquoi eza na moi baza na besoin kovérifie moi bainformation moko boye to bakendaki na mobali na ye me mobali akotaki te lokwa babengisaki ete bana na mobali batikalaki libanda akoti na kati ya bureau ya immigration na agent ya immigration bonjour madame juste pour vérifier l'information tout ça qui est information ils ont concerné donc c'est comme si ils ont double identité to lingi to yeba quand même pourquoi parce que information yo pesa biso tant okomela ki na mboka oyo eza les compteurs na o biso tozui donc tozui identité moko boyeke yo normalement kombo na yo lusa kwenu kombo na yo nzuzi te est-ce que ozoyeba un certain nzuzi la championne na Suède numéro tel boye batangeli donc ba coordonner na mobimbo zaki na passeport habita on a yoki bongo nzoto esili avant nzoto esili abike te na yebite awangani ndenge za kaka ma comprendre que match za mabe abi mama na ngai na faut pas babimisi na ngai enveloppe bapandi boye passeport batie loko bafandaki boye na mosusu aza kuna azonote histoire makambo aosolola bazwi passeport batie boye abi natali boye namoni passeport na ngai namoni elongi na ngai donc nayebi te nasala nini nazongisa nini naloba nini mais na ndenge kaka nzambe asungaki ngai asimbaki motema na ngai ntango batuni ngai qu'est-ce que tu as à dire na makambo oyo eza yo ou bien yo te abi na oloba sur le côté sans présence ya avocat ok d'accord eza droit na yo nde barépondre ye ke tokosala lisusu séance tokokutana
Le lobby au lobby le côté sans avocat, c'est pas un problème. Ton dimi mais dossier oyo eza close te to kolande lango pourquoi parce que yo osala kinini opesa ki identité mosusu oyo ya kinango. Yango wana biso to ndimela to pesela yo mukanda. Donc to sala nini photo landela to vérifier to yeba suka likambo oyo. Yango nde bijou abenga kinga pona opesa lisolo. Bijou azaka par afani na mboka Scandinavie. To ko c'est la France abat makambo te. Scandinavie, Danemark, Suède, Finlande, Norvège. Parmi les mboka bijou avouti na une de ces pays. Donc pour dire que t'as la montée ma bé. Et puis bijou lobby moi na mobile yango yo ye moi si na ye atie vi na na merde aza kobetox. Aboti soki na basi mibale na ville na bango ya moni te kaka ngai nde ya moni ke moto alinga bebisa vie na ngai ya batalaka pe mobali yango kosalela makambo ndenge wana ata lelo bakangi bijou ba refule mobali ya tiki kindumba tika kindumba te yango nga na lobi na lobaka ngai la champion na beti tolo na koki jamais kokende kobundisa mwasi o soit disant azobima na mobali nanga loba soki oye kobundisa nga bible lobi eye guerre aussi même nzambe ye moko tango nani Satan ngala za trône na ye a défendaki yango soko yeko mundisa ngai là oyebaki là je suis on en était là qui m'a fumbe kaka boy kaka yaya au grand jamais pourquoi ngai selon ngai na mona ngweza ka responsabilité ya mobali pourquoi to obomana obebisi mukanda muninga na yo mwasi le problème est ça c'est ko boye donc ba koti panique ndeko mwasa lobi la championna mais quand on kabala solo yo basunga to sala ndenge ni à vous l'antenne bijou sala ndenge ni abi nazo mo neti na kima neti na kanga bisaka na kende ngai pona ngana loba yako kima te pourquoi parce que c'est vrai ba pesa ki mukanda mais ubalaki mobali o aza déjà na nationalité bana na yo bazali na nationalité donc ata lelo ba botoli yo mukanda o ya bango. J'ose quoi na sima mobali na yo tu peux faire quoi okoki kofanda na mboka na yo na mboka esiko ozali na yebite pona ngai nature na ngai na kima mbula na mpepete moi j'affronte les problèmes donc moi aussi je vais te demander d'affronter comme ça bango kino na suka ko changer mboka to zapani ko kima mboka nka yango ba shenge na ba Europe ko komika neti poche moko yo sana mukanda awa siko kende ko bandela kuna te soki pe ba lukio awa ba monyo te ba koki ko anile mukanda na yo ba anile passeport na yo ba ko salango. Cela ne veut pas dire que soko longo au kimi ke no au kimi na mukanda nyo se zali na ngo système donc soki ba lukio ba monyo te ba comprendre que te akosa ki biso eza ya solo to sala ni tanile mukanda na yo o koma lam so leki na oleki na nini na passeport non peut-être na aéroport bakangela partir à kona vraiment na oki pasi na likambo ya oyo bijou beti yo ozotala ngai ofani na mboka ya Scandinavie yeba bijou tango apesa lisolo aleli abi ayebaki te akutaki ndako vide mama ya solo wana mukanda na poteza vie ya moto otali pasi ya moninga te oyebi ke bala oyebi kaza mama bana mibali oyebi vina ye oyebi okomiti na niveau wana non moni même ata bible lobi baloba yo mabe bakuta yo mabete bakuta wana mabete c'est vrai bijou lobi à moins kaka ya ayebaki ke mobali yana zalaki na mwasi à moins kaka ye akutaki mwasi na ndako mais azosala azobima na mobali wana soki te alobi tout se paye ici-bas ndenge yo bebiseli ye ata lelo tata lobi te ya yo pe likambo moko ekobeba yango na tena ko partager na bino batoto ya Congo totika ko bunda totika ko bomana à cause ya mibali totika soki mobali alingi mwasi bandana ko condamner mobali na yo yo ke ko bebisa mukanda mwasi ko punition ni no pesi mobali na yo ye wana deja bota band abota na basi mibali na vilo bofandi ya moi ça a na charisme moi ça a na charisme okosala moninga no mabete ti obotola ye mukanda yesa lelo so balobi kete ke ba ni lobete nini ekosuka ndenge nini otali ata bana na ete yaya otali ata bana na ete lelo soko kufi okanso okenda mobali wana mobali yango ya yo ozobetela tolo ozobebisela mukanda ya moninga
azana basi mibale ya divorce liboso na yo tozala mote ya malamu na mokili batoto ya Congo badada bayaya basi baya tantine bamama na ngai koboma moninga na mwasi te ikula mobali le mosusu mpe ayebaki te yango soki likambo ezali solola na moninga barando likola mobali oza koenregistre moninga likolo non yaya mwa charisme toboyi na biso te mais mwa charisme il faut ezala vraiment nalingi bino ya mingi. C'était la vôtre la championne kati na masolo ya Jonas autrement j'ai dit mobali ya Kovo libengele mobali wa boyi dépense à salon andimi na sa nini système ya mokokoli tokutani mbala sima mpona masolo mosusu bosolo bokoma s'il vous plaît bokoma bopesa nde moninga mwasi conseil asala nini akima obente affronter situation likambo bauti kobengisa ye na police même pas un mois donc azozela babenga ye lisusu pardon na immigration même pas un mois azozela babenga lisusu po ayeba na kodefendre yaya oyebaka kodefendre pourquoi soki bazolekisa motu na mboka na ye mwaya akima na vraie identité na ye eza te donc okoyeba kaka nde tosololaki mais s'il vous plaît bokoma mpona kopesa ndeko mwasi conseil aza vraiment perdu na mobali azobanga donc bazoyeba te basala nini. Vraiment je vous aime bien tokutani mbala nsima c'était la vôtre Dikina onekanda onotetelake mafumbe en direct de la Suède vraiment bako koko bye bye.